namo, kurera namo. Hello, coucou, bonjour. Mbote, mingi na bino sito ngaka mama nya nitu. Apesi no bambote, ebwe ma vimpi moko wazima, est-ce que vous allez bien? Bon dimanche, na bino surtout. Nga bino mameli ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mawazo batele kimia ezali. Bino kuna pena kote na bino ndeni. La batu ki kolala kola mkeza habitude était. Ce qu'on a lieu la muki eba na kokumisa Nzambe kopesa Nzambe merci. Kola les a volonté. Mais kolamka ezali grâce ya Nzambe voilà le toza dimanche toza le 18 août naza kolema naza fatigué mais na bina to solo la moi lomba mbango ndeto mesana pomina bo déclarer maman il y a ni to azali ne vous savez que chaque jour bina bolinga na yaka chaque jour fera na ya ngapa na sepela bongo na yaka chaque jour mais elle mo bozo simbate parce que musala bina bo service traiteur et musala mo eza vraiment ma casse ce qui des jours au sala hein. Oh là là 207 yo ebomaka ai la la baso za mutakanda kotala ngate pour sepela na ona ngate so za fanatique revoter kotala ngate so po moni ko za motema boloko kotala ngate so za motema kete kotala ngai te so za motema kotala ngate. En tout cas, merci mingi. Na ba marié nanga ya hier. Pourquoi na bi merci parce que bobi ke communauté na biso mingi mingi to za batamite mamabe. Mais hier mariage na salaki. Et ça deuxième fois que ndoko sala mariage à même famille. So moni batu baziyomba na liboso baziyomba na mibale malgré les ondits mais babiti ye asele la biso déjà musala to sepela yango to pour la deuxième fois en tout cas merci na maman Claire merci na papa merci na maman Odette merci na papa Eric bon ba utaki Canada liboso ba ikina ni fête na France ben maman tu so ba ta Canada mais ça la fête pour modèle non ça mutawa mela boy c'est que sentiment eleki ça mutawa mela boy c'est que sentiment voilà en tout cas ce que moni ko za pour ça ko sala mariage on a pour ça la fête na yo ezala bien ezala kitoko ezala malunga ko hésiter te benga maman ile anitu soko bengi maman ile anitu maman ile anitu akoya ko selo musala pe oko sepela service traité la providence kaka la providence toujours et non. Ben invité nous sur bazar qui n'a fait à lobby le 17 août. On a mêlé les binômes. Voilà. Oh, nous sommes qui fait à lobby le 17 août. On a mêlé les binômes gorgé. Ce qu'on a posé en salle libana d'ailleurs. Pour hésiter, te bien maman il y a un tout. Même savons toujours que le service traité la providence. Nous avons 16 ans d'expérience. Donc ce que nous avons soumis au côté de prochain, tu commences à 17 ans. Parce que mais merci parce que le Bible marqué Dieu fait grâce à qui il veut. Vous savez auto ça batu ya ngolo ya grâce à Nzambe parce que bitumbate na gauche bitumbate na droite Nzamba tellement toujours mutosuka pour ça nini pour na kolongisa biso. Là tout ça dimanche. Naza vraiment fatigué. Mais na lamuki na bongami na sokoli na vandi na bien ça nini na solo na bino moi mukie ben émission ezali bino ba kimameli ani tu mikolo ben bino ne mabena bino bolinga songi so na bino ben émission bolingi ben émission ki mate ba émission songi bolinga bokum sama songi ya mama bimba boy songi ba ma fiki abota mana ngoa bino bolinga bokum sanga ya kimukolo boy na boy na on ba songi
Alors wana dans la semaine moi muke musala na service traiteur moi ebandeli na moi suka na moi katikati ndenge na sala musala nanga parce que na sabino que service traiteur la providence wana des gagne pe nanga musala wana na saka yango wana musala mundela yebelinga yango wana musala na fitela ka impôt na kati ya mboka France yango wana nde musala na service traiteur la providence. Merci mingi na ba marié nyonso. Merci mingi na batu o basala maman Eliane Nitu confiance. Yo nano yete ko arrêter date na yo. Sala mbango ye yo mutu nano yete. Sala no kyo ya poto ngo ya ko mao. Mama Eliane tango ngo yango ye mana ngo fali. Ngo yango yo yango. Naza fatigué. Voilà ce qu'on a là, c'est bien mon mke. Service traiteur la providence. N'engeni Mama Eliane Nitu. Na sela kamusala nanga. Naza na ba façon ebele na sela kamusala. Moi je suis là pour répondre à vos attentes. Nenge ka yo Mario kolingo bisinga ke Maman Eliane na lingi fait nangeza la bongi fait nangeza la boy. Avec expérience on a naza nango yeba que na kosala tout pour ne pas répondre na ba posa na yo maintenant na ba ke na ko sepelisa mutu à 100% au moins à 98% na ko sepelisa mais pas à 100%. Alors sikoyo botala mo mke musala na ndenge le ka kilobi ndenge na sala ki musala nanga ta muso ko pesa BEP idée lobi le bitan pour ça mariage ba te na ke pas Mama Eliane mais tant ko ya na kosala ngo boite na ko changer sous formule na kosala ngo sous ndenge mususu ba kama tababizu total na musala na biso après tout ça to continuer ma solo. Voilà, bonjour. Ici c'est Maman Eliane Nitu, votre secrétaire africain. Africain congolais. Oh là là. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitu. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitu. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitu. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitu. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitu. Gloire à Dieu. Ah ouais. Voilà, si vous avez besoin d'un bon service traiteur, n'hésitez pas à contacter Maman Eliane Nitu. Il y a moins de sucre. Le sucre de la viande. Voilà. Si, bueno. Bon, les gars, parce que on dit, ouais. Oui. Voilà. La Providence. Moi, il y a un nid. C'est pas serveur, non, tende ba otala mindele na biso mindele na biso oyo kwa banda wa ezo ka mwa
kozwa mwa mota te tikana ngana sisa na kotumba na kotumba koma chéri sikozo komoya zokotsa moni nde kolia eza voilà j'aime. Voilà. Vous avez besoin d'avoir un bon service traiteur. Oh maman là bas. La provenance toujours, hein. Ça a d'expérience. Voilà. Là, tu mets voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Ici c'est Maman Eliane Nitou, votre traiteur africain, congolais, service traiteur La Providence Maman Eliane Nitou. Si vous avez besoin d'avoir un bon service traiteur, pour tous vos événements, n'hésitez pas de me contacter. Il y a mon numéro de téléphone qui va s'afficher là. D'appeler Maman Eliane Nitou. Partout où vous soyez, n'hésitez pas de me contacter. Un bon service traiteur de qualité, de classe. Contactez Maman Eliane Nitou. Voilà, là nous sommes dans un mariage qui va se passer genre waouh, un mariage qui va se passer genre barbecue, vous voyez là. C'est là que nous allons célébrer le mariage d'aujourd'hui. Et le buffet, il est là, juste derrière. Ok? Voilà. Voilà, on a beau que mon abongo service traité La Providence pour autant na sala na sala rapenza musala na ngaba o ba yebi ba to na sala musala ba yebi ndenge nini on a travaillaka. Bon, c'est mes filles, bato songi, bato lokuto, bazake, balam, et pas na biso biloko la ratine, biso biloko ba lambi lelo, bolé lelo, boké, bana bato songi, o belinga kote mana bakona ba château rouge. Bo sala boete, ngai biloko na ngai la rate, fu ba ki bato songi, balike belé, o belinga ko combattre misala ya bato, o belinga ko ba mabe pona bato, o bazala ba ze belé surtout comme musala. Lisala ya bato mingi bakana zuwa, bakana mutema mabe, so muto osa musane malamu, ya hotel magaba. Biloko na sona botani na nga Maman Eliane Nitou botana buffet na nga cointi coin bota modelo nga na sela ka musala biloko cointi coin et pas na nga ko La Providence ne ba biko dans la providence de l'Éternel il ne manque de rien. Service traité La Providence ezali mon on a tiré yango na Bible na La Providence ya Nzambe eloko ezanga kezarati pana nga bato baliaka gogo bato basepela kamena bakena ko sepelisa mutu à 100% te pona Nzambe te au moins na 98% mutu asepelaka yona comment excepte bo musala nga bo monenga na kendaka na lambaka sur place na lambi le même jour na servir na pourquoi bato balie ba sepeli boke bato musala monter mabe tango yoki na ozona na ozoma milite ko zoyete zala ka cher nzoka alingi te mariage no za kitoko alingi fete no za malamu te alingi fete no beba po asani ni po aseka yo o bato bazalaki nazoka moto po to yebani ezana bato ndengona nazoka po to yebani olingi pa Maman Eliane Nitou tunaki ndo futa 1 euro nazo moto te yebani futa 50 centimes siko moto bo futa 50 centimes moi sino musala kwa Maman Nitou te po futa 50 centimes po bosani ni po bo yebani siko netinga bo Maman Nitou nasalaka musala te o ya connaissance o ya camarade ata ya famille na sala te pour musala nanga na salaka eza musala c'est du sérieux o basala déjà musala pa nanga baleka ba ebineni oyo ngai na salelaka musala alors bo se méfier na batu babiyoka yoka babilo balo bababoyi na bo nga Maman Eliane Nitou na za bona za guide ba te belé pour ba traiter rebelle o lelo ba ngani na modèle na bango ngai nde na za modèle na bango mingi batala nga mingi azo tala Maman Eliane nga Maman Eliane Nitou naza modèle ya bato belé o le baza komi benga na sala ka service traiteur naza traiteur ngai nde guide na bango nga
exemple na bango ezanga mais au lieu ba sepela ba bokela ba fleur au moins na ba ngana na modèle na bango ti modèle ya mingi bazana na modèle na bango ezalaka ndenga maman Eliane mingi batalaka nga zu plateau na nganene na sali la kabisi atali loko ba kompena mwa matosi pe ya malamu basani bataka maman Eliane tu me ko olera ka muto ali kundu olera ba ka vérité que non yenda za modèle na ngai to yenda za guide na nga Congolais bika ndinga za be bon toutefois ya Nzambe baba chamuntu Nzambe merci mina bino surtout que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tata Nzambe kabisa kuna Nzambe anibeshene baba tukosa kabisa. Bye bye.